Capage TV. Capage TV. Mboko ezali felo. On y melanga te. Et belle to tambola to bombi bilamba ka pamba to longwa bilamba. Tika boy. Ba pandi lo kwa ba to juif. Ko ba kufa na tango itile. Oh non, ça sera des boy. Na longela mana kitata na mitanga. On dena mona na ba poumon. Ngabio o micro hospitalité. Oh sondité. On dena moni poumon. Kipina kamwaka tolia kamuke ko sumbango ebele utu wapi. Ko sumba kisasa comme lokola dan. Tokendaka wenze muke me ba wese so tonda leri nyonso. Ko sumbango esendengeni. Passer ebele ba kayibino n'esprit ko le akobanga na bino. Moyen. Vie so mona na yo zo kabilango batu misusu. C'est ça. Ba biso oyo ko sala na place yondo kendo tambola po nyokwa. Oui wapi. Ba mongone na. Ndambo ndela kendo luka mesa. O mani ye direction ba kanga mingi. Photo fongola yo. Ya no front donner. Ya tribuni ya pour tout. Yo sakana vie. Pate. Soko lo bini kama $50 c'est 30 minutes ba précité c'est que exacté. O bandolo ba makamo makasi anani na safira ba kufa kina kojong. Po mutalenga mama na ngai na kesa kwamba ngali kelemba na pe. Pourquoi makambo yo? Pourquoi biloko yo yaya? Comment vous ôtez nzambe na spectacle boy bandimine ba so kemba na passe ya vie. Mateo te akae nzambe moka toucher na motema pesa c'est leur volonté. Bokomi ko ba pesa ko bangisa. Ko kende ko sambela ko miloko ko kende na ipe crime. Si ba tout maele. Makasi. Ba tate bele ba kiminda kulikola charge bana eleki kino. Eleki. Tata soko tanali pa bombi na saki bana ba ebate. Moyen. Bana kisasa so lokola ya mbwa aéroport. Papa oyipa. Ah bino. Kwa ndenge nini yo? Ah toke soko za na François tielango motema ukena na cercueil. Ezamboka toke kwa. Comment mutebi lingala tabonga na kisasa ngana bi lingala tile lopia? Piaka, c'est ça. So baba kinwa. Mutebi lingala pastor yebi Mutena mutu ga parka so minda. Yebi lingala ta ndeni. Tara complet. Yo bana lingala salioni nini? Bolole oy. Bazonginda salingala ebongo. Bana posa résultat. Ngaso na ekotala yo. Mais faut pas te comme 0 na kosela tika boy fo mena beta mana bakulu na luma kotonda kena kena souci eloko na tiki ona mona ke ratenga jamais. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc 0 kento oyo omona ke batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas vous là Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala ana bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misatu na ya mosona likolo na tingani kana Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui,
il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Femmes, notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Votre usine La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes que nous serons adressées et
et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, la Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Nazaranga Mokote, ma chaîne YouTube est ébélée et surtout ma chaîne Oyo Elobela Kaka Makambu Ianzambi. La TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma sœur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram nae zali Charlène Tamputu. Ok Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook nae La TV, chaîne YouTube La TV. Pour vos édifications, vous ne serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande en mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est la Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande la Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ces numéros, c'est JB La Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. Contactez-les, appelez. Maman, Kobima faut à guerrier. Na RDC pour nous bima na chema oyo. Komisa yo mabe ya malamu po bikisa baninga. Komisa mabe ya malamu. Komisa mabe ya malamu. Neto yini batu mo yinité. Ko ça fangani no mitema bo kontena busobo. C'est ça. Bimela bango esengo ba kolinga ba zela pana yo. Ko ba koma ba responsable ko likela vie bango moko. C'est ça. Comme yo zo ko simba parce que côté ba koma na suka ba suki ko aider bango po ba mata. Déjà pas sûr. Ça va bien magana ki bolambi obokoli bango. Okwa ina bango. Maman na peso conseil. Oyo kingo original. Na ote yo sagesse ya lelo. Yango na oloba même na Bible 60 ka na bino bien. Oui. Na coach na espoir ko coach na mabonde lite ke obonga ya ndoto. Jamais. Yebisa mutu ke mukili nde ko pesa olipa. Zela nzambe za makama molimo. Mais pourquoi malobi e konzona courage. Oba ko bima tika ko tamisu. Capable ko loba. Ça plaira. Nazo elekelanga. Nabi elekelakanga. Makasi. Yonzo toni ninga nzo toni. C'est ça. Komanga na yokelanga mawate po nabi ke makasi tango zana. Makasi sana nzo tondela na kobi. Na yebi ke ngana nzo tozana dele. Moko be na koma kolemba je pousse na komina ba 70 à 80 ans. Nzo te boinga. Na na profiter mais on a saliki lelo ko boya. Na sala be kaka. So soki na cheki nzo tona moite po na lukelango de fiske. C'est ça. Ata terre ya pamba to boutique mo ko tika na kita na ko nuna nde bombanga. Famille ba reconnaître ka muta zaka loria tika mo eloko. Otiki terrain famille ko yamba po biki simaliwa ne totika na ndako na ye. Ba bomba ki mukolo na ona fufu. Oye bande kote na tikela ko fufu. Mukolo ko mukolo ka to ko kufa to ko teka lopa. Fona yambo na boboto po simaliwa na beta to le na lesa ki yo. Otiki eloko te koma mukolo ko fandela nani. Ko bimando ki sika nyonso. Bimando kiko mama obomba mutasa keloko tena aja kimkolo kende musaba bengo na musala tato compagnie mundela lembi na ye loko makaka o enfutema loko yamba ki mutona nda bloqué tala begisa lelo bomba mukolo enda ko freno na ndaku begisa lelo c'est ça bomba mukolo mama mutasa kana mbongo saka na faute te mutambongo soka fandelo ko dinga kende te pourquoi ezala bongo po ati pasta parce que tibena kolia aotika pe mo loko bolambi lelo ye pa bakisi bozangi tina ya bakisi na tamol bolesaka ya bino kidiba bobo somba basikre bomela bojo esengo loko abona na mutu ngenda pesi
Ok. Yo zala ko kende te. So kana kozonga je dis ah tolembi yo te, tolembi mbongo te. Yanga ni te. Tolembi ne mbongo te. Ah yango nako. Bobola basi baloba ne boy. Mobora ko batake na prière nzambe sima motema na kende na to na tongo omoko teti na mabondeli sima motema kende nzambe toucher ya kende po mo yebi soto lo bezate noko kende umana ka bando sai bakana ikole komi ya kubata ti bando ochele loka lori ya babi yango nezo tinda sala umana tongo ba kofanda ti batu babungi bungi er moko ba bimi nzoka ba otomela ti na kubata umana bazoko c'est to mérite obunga ndako basole na kobata mate koma banda tongo to bana basana courage ko sakana ti lero to bombaka ko mo salege oza mopaya simanjelo so comment rabon mama na kiso ba je wana soko ndiminga bolia na sima obunga te mama si ayibisi bana bolia na so bateni baba oncle ofandi ka voye ona ko chula elle fait 14 ans c'est la te on se ba ko se mama ke wenje telenga na tia tongo kobela yo olinga kotambola te fando mona mingai c'est ça mona te kene mo papa mutu mbali bosa ta sanga moko abuma nzota chele loka malunga po kilesa so boko kende lobo mona fufu kozonga timuke ye solo olinga tikala mona nyonso kozaka boy yangoko mokili vraiment on a jamais biso ba piste na mona ko luka ko sangwa te na lero za na courage jamais ko tando to na place ba ninga ba saba luka mbongo po kilo na famille sala oya mona na kana famille te atake na lipapa na fête ba pesa ke va valeur ngao tatala ke ba kolongulu pasta babi ki amona na te po mutu tanga zo tala zo kamu amona na kati avanda ka wapi to kumeko sa c'est ça bomba dignité na bunda nzamba sala kana batu misuka pona dignité amakasi atali valeur te aza pia kama bomba ye fona fula ye si eza biso balokoso te ke muke na famille nakotaka mpe na courage mama soki okomi na nzala ozangi apui obi oluka te okoma na courage koleka na ya moyibi okende otala meme locataire asaki 2 semaines pamba obimele pene kotala okokama natika na nyongo na bino te onazokosa nayeka kuna pesa raporo oyebiki ozalaki bien na batutu bakota kuna akoti kuna bebisi lopango oluka kama ya kokota to pesa tike akoma kozosenga bana yeyo akoli 2 semaines na pamba akoli atamboli abungi nga te wana mosiko bana bayebaka mutu te kaka kosima na matama ayebi nga azokotaki affection ya nzala wata baotala malere c'est ça nani oza na tike te bapesaki tike na baboye te ondiraki okanga bango naza na 4000 pesa ya na 4000 tikaki ya biere pesa ye maboko na bango etutana na ye te ezaka nde bongo mfutema bazomona claire te ezalaka bongo pesa esimi nango ntango ozoza siko okende oke malamu asiko ntango obotola mwana otalaka siko mwana afineli ye wapi otika malamu ok malamu te sino te bien tokomonana bamo akesukola mwana obimi lisuma epe lokoseleka ila yambinga bien oya siso awa mokala okoma kosala ndako rebeye nasala kama mabe ofungami miso kwa eva alobela yo yango foko bombaka baprise mama bomba prise okoma na mbongo me ezobeto ngomba soko oza bipanza garde okoma na mbongo kote tokokende kote olela valeur kozala te ata mokie te oyo ya bilela lelo oyo tobomba yo awa moto yango ata azanga ntina mano mpe so valeur te mpo abomba omi mingi zala na moto babetaka ne cope papa bobandeli wana ezomata oyo adala file mi moto ndotalamama na opesa conseil sere kapashi tana esoko kapashi kolingaka kolelalela na te vetele kwa baninga komekeloko te babola nso na kisasa balelela nani c'est ça yo ibanika muke boyedenga na suki ozaki wapi c'est ça tango bakoyede siko obigi ata ozini nana kopesa valeur mama esili mukili yeba makambo su nzamba kotaka ngo oko prier te nzamba tali te omona masasa gi challenger o adebia ake zwa mbamba mususu ozaki na lini te nzamba koti na kota atali mutu azolela te akufaka pete mbamba pasi ni pa betelaka batu te mais azobunda te amutu ange ata sambelaka te totyai na mokili fongola kuna koma kabe papa esimbi nzambe asali bato aboye pa ve simba foza na mwasi ozani olinge na verité yana balwa kobonga ya nzela mamema esa apui foza na moto olinge pa alingi na verité
soko kosaka mwasi mavanga ala bano clair tala na te original so ki si ya na eloko leki kosa te bande kona famille ya bien ke okosa mwasi bazani bwa botino mwana tika boy pasta ngam na lobi ngolelo eleki dega na dega tika boy pasta kosa ndeko na propre ki okosa mwasi wa peso motema tika boy mozo ko ba kolongolo musala za bongo esengone ko beba lokwa pino to boki na pina tibelesi libuso mona na kate mesila ka mupepe po batimela libuso fo bakita pina na mai bo délivrer nikumbele ki koze bate balongoli nga likamunini famille nanga baza mabe famille te okosa mutapesa confiance comment mutalingio na difficulté oboko ko ya peine échec basi balinga mibele ko hasard na ke risque ko lotere ko simba tote obini mobola moi ça rolando na pauvreté et simbi bobongi na ye si alors comment bandi ko simba mon frère bazé bele bani ba vantir mais souci ne bobonga so aussi on demande faux bacha libano ko mpesa bango bele ko leka yanda bokemba or il fallait mériter bele so mbela ta terre to ni rien akoma siko kamaka ozolinga oyo c'est ça so rembourser to juge c'est kabiki na koka mais so kite ndimanga na biso na mona ndeko nanga kapasi na zo polele ebomaka penza mokile na makambo ebele badego moni na biso to tout monde là ça ta place à kipate yonga ti liwa nso ya satana liwa nso satana te ngamo na opopuke liwa nanga satana fandi na yego satana fandi akoyamba ka penda kolo masumu memo ja sanzambi ko moni muto nga ye nganga ni te asali ba chimie aye moko bimi poison chimie c'est ça ça faux chimie ami bimi c'est la poison ko na ina mtami jembika modeli moko chimie l'église que tu vas tinda ka loba za problème bana bazi elongi na yo osenga ki basi to mibali baye c'est ça pose qui peut classe na bango mavwanga mais mbongo omona ka muke ko pesi confiance na ba camarade boke na bar ko lam to le ba camarade ozondi mango makasi ko leka ya mwasi mais mwasi mtu bozana tili wa or ko kwa na yo soni ya mwasi ba masa ta yo ko ba ko kena wapi de ba sundola ka so je kanga kapash ona ti abina penza bana kisasa balinga ba koma na départ ya fo bon ba kozongela nzambe trop tard de ba imana ke akoma kapia kandai bakasiko makama nzambe mala ke bana mobali alingi ba alléluia alingi sona piaka fo mutu a rechanger ko mutu tu so ba piaka ezenda bandaka banzemba alléluia tana siffler moi pena ko teba nzemba coupe buloba Jérusalem boka ya sika so moni mobala tana bisa ta basemba kanje manzambe piaka na lo belo polele ya soloko so yo kingoli sima madilu ngaba tu badoki mangana lopangu bake batama na mbimi na pale me bako benga ngaba pesi mbimbi tika boy mama keli ema na lobini na kota ida na ndako mabi mapesa nga biloko c'est ça nzambe na opana ka bemena porti na e bina molingana bina bolingana mutakimi na biloko tia bien mama na nga haleluya na koti lifelo ajani yako zwa obenginga yaka papa ma nzamba zong sebele te merci yo chala lali awa bakasi na chaka banze moko soko yoki okoya yo moko ema na mwana ina ke lifelo ma na bana na oma papa mutakoti na ndaka bando tumbela senye na ngana bombela zembo kana kocha Jerusalem mboka ya okoya sone na tindi pena kotina ngola ndenge église mamanga tenor alto baka to benga bolongole ndam bolongole na bana papa to chela mutu bana sachet to chela sachet atemina njete zamba pambola sakana yo sharangera tomboka totela sachet mama bazembe bazashe bazashe elle kwa njete jesi na lopango somo ngamo na tambo ba wewe na keki porte ba bengani nga na zongi poka na tema peka pasi ntaleleki misu molili o comme sachet na teka mena azolamba na point oyo kitika mopanzi pum yo sema na selo ba kalki comme na tali rido comme na demi finale
Na tomboka la moto ndre biloko nanga fufu pe bela ka manœuvre. Moi je n'ai remarqué bo lamba te. A umi saka fufu trop. Mais fufu na hote. C'est ça. Challenge. Tana monika nani ya kana fufu poussière. Ah. Alinga so pa bonga tike umebu ebu kana. I wanna bani na kena na kantina mo femi. Jerusalem mbo. Nzambe nanga kusala kanju. Tanga yoki bo son liboso. Maya mo femi na zongi na bwaki. Deuxième tour, maman ko benganga. Pa jone tinda pesa ni te pa waka. Amanda inga wata no kineka ndako penda ntambe pa pambola ngo. O ndako benediction. Bolingi boboto tro njo mane banzemo na koti siawa. Eza libumu moko penda na poneli mino. O alibumu. Mama, era takate. Nako tabanzemo teke o. Un fou de Jésus, beaucoup plus. On a beaucoup plus melanga. Un fou de Jésus, beaucoup plus melanga. Faut banzer welemba. Banzer mo ya mawa. Faut bera nzoto nanga, nzoto oyoki singa son. Na wana pe Nanje mwa biloko ba yemba na mutu wana biloko. Posa ko sala ezalite. Yoka njengo. Wako yoka mama falunga oya ye. Ya botela ye. Longa nanga. Posa ko yekuta zwa kunga. Ezalite. Kaka matembele. Natoka kaka ba sko zocha oya yo. Natoka kaka ba mai ye. Maya ko tonda ezalite. O mwana yo. Papa jeni yaka. Okopia ngambimbi na mbongo. Faut bien en mbongo. Zona 3000 €. Foutre la pamba. Sombo. Challenge te tamba pambo. On a fait ça ba biloko soko landi Congo simbi. Soko boye Italio. Italio ko. O teme na kumulonga Congo ebushaka. Ebujate. Sakana yokolela. Mulonga Congo ba telema ba bouja. C'est ça. Sakana. Ba obeta ba 40 place moko. O kindoki. Moko sisi ba tout maele. Makasi. Ba tate bele ba kiminda kulikola charge bana eleki kino. Eleki. Tata soko tanalipa bombi na saki bana bae bate. Moyen. Bana kisasa sio lokola ya mbwa aeroport. Papa oipa. Ah bino. Kwata ndenge nini yo? Pomoni drogi. Papa jaipa. Ah binga. Nakobeta bino bana. Papa mikangena jambe boom. Wana bana baba na zoya. Mama nanga ba moni lipa. Bino bomela kitina misu nanga. Na tango na wewe na malipa 500. Et puis mutasomba linga muninga na pesa ticket. Na ndimi na ya makolo. Biloko wana ezaliti lelo. Mama nazo pesa yo. Soko ndiminga. Ba coup d'état eza na Congo yo. Mama tokota de ali felo afa to koma. Tika boy. Mboko ezali felo. Oh, ni melanga te. Moyen te. E bele to tambola to bombi bilamba ka pamba. To longwa bilamba. Tika boy. Ba panzi loko abato juif. Ko ba kufa na tango itile. Oh, naja sakate boy. Na longela mana kitata na mitanga. On dirait mon anaba poumon. Gabi o micro hospitalité. O sondité. On dirait mon poumon. Mboka te mama. Nazoba ya kotanga na kitata on demi balé. O ngaite. Mali kitata ngaite. Nzalo yo. Tanga liko pete. Ko bayaka le nyoso ndiro ocho dindana mai. C'est ça. Soka nzambe na ngai. Esuka kana nzambe na ngai. Nzamba bana pasa ko. Nzambe na ngai. Ka bonde sanga matanga. C'est ça. Zara Congo yo. Mutu nyasa wa mutu. Mama. Mboka mobimbe sengwe sila na batu. Esila. Mutu tuko tambola susi ko seke koma ya koluka. Ozomona mutu nyonso mécontent. Moi te musique yo kana lisute. Sola biloko to bazako koyoka na kale sila. Sila. Mikate. Kalozole kabozoka sola biloko. Mikate limwa. Otemina mutu benda solo mona ne consoler ata na nzela. Solo yo. Ibaki volume à trajet. Sila. Makambo ebeba. Ebeba makasi. Mboka. Mama nazokosa ote. Makasi. Kongo komi fulu na fulu. Fulu na fulu. Batumba pe biloko. Epina kamwaka toliaka muke kosumba ngo ebele uti wapi. Kosumba kisese komi lokola dan
tokendaka wenze moke me bawese ezotonda leri nyonso kosumba ngo ese ndenge nini olieli pa 2 mozosumba 2 kilo odoni kasi microbe te microbe ko oza raison microbe naye moko oza raison donc ese bagene ke soko olie te koyela kosumba te oui abomba mama soko osumbi okomona okomi pepe lokokwaya na nzela baodelivre opamba soko olie te tambwa na nyakala ate olingi osumba biso te ngamu nayaki na yo oyela oprese kobima nini zela ngamu na kobimisa yo mpo ngane nayaki na yo po soko oza mpi naolobela yo yango mpena so oza na nya osumbi te obakisi kaka mai esaka lokola libumu etondi kotambusa tutingiringiri comme ça soko omoni lipa mpo bosala échange siko toluka esika okende na remplace po tosali yayo kakopasa soki akopa niti moninga aye fo bima yako akota koma moninga aza tolingi okende kotika kopani pamba boni boye owela okende wapi yo nga nde nayaki na yo c'est ça so osali boye tokonuna te o mboka nostalgie zamba pambo ya nostalgie mpenza oyebi o mboka te Congo en tout cas Pasta, merci en tout cas d'avoir reçu la division. La salutation, Bambote la banane. Maman, après Bambote la batu tout surtout Baba Zali à challenger. Surtout la base. Pati Luka merci. Base pesa. Donc Baba c'est bangoye. Allez la mino tout fort tout Hollanda. Monde entier donc au matière ba challenger. Makasi. To fungola ba briefing ko tikala ko yoka ngote. Oyoka te. Oyoka. Ko mona mumso rakumisa mateya. Aya ko mateya sepela abandi ko critiquer bat. C'est ça. Ba Congolais. Ba Congolais, ba ta nostalgie. Suka na ba. Bato bazi chance ko fungola bino makambo boye ba kité. Oro sepela tana merci soko sanga ta commentaire tika biloba loba. Na lobi ka pona mona ke belé na baninga. C'est ça. Malheureusement batu mingi ba kumisa ba batin. Za ba pambola kapashi pasta merci. Zo sunga. Lebele. Teke liga na mutu te biso monde ba challenger. Biso moko. Kwa ko sepelo sali do selo yo. C'est ça. Boyo fa, ofani tu chope pandi te. Yango pena. Yango de base. Awa. Nani yaki mama. Omboka ba cascade. Kande na tolo ba. Ko sela mulongo Kongo te busha ba. To ke soko zana François tielango motema okena na cercueil. Aiza mboka toke kwa. Comment mutu ebi lingala tabonga na kisasa ngana ebi lingala tile lopia? Piaka, c'est ça. Zo baba kinwa. Mutu ebi lingala pastor yebi Mutu na mutu ga parka so minda. Ebi lingala te ndeni. Tala complet. Yo bana lingala salioni nini? Bolole oyo. Bazonginda salingala ebongo. Bana posa résultat. Ngamo feme na yana na ya baba wa ngindi ke ya français na anglais me piaka. C'est ça. Na ya baba. Ada me ngambonga. Solution yaya. Yango pena. Yango ko. Ya malobe bele lo côté. Kaka bosela. C'est bana bosela. Mama so kutana mobala bosela comme 1 mois 2 mois sala. Kozela. Ma peso conseil sérieux. Tout na lero fota. Mobala venir robungete. Oui. Ata za pire za na souci moi si. Oui. Atuna rabana lokwa lika mususu. A musika mabilu kwa place mo batinda rambongo na tinda tane fiski. C'est ça. Abo makanzo to mone mobali pamba te mo puvika ti atindi mobali yewana. C'est ça. Keba mobala kana sola kwiti bongo mukema lo bebele ko landisa ba bana. Na bana makama mike. Ya mike, oro makasi. Basi ebele banuni na mabala. Na bala. Mama ubala to kenande kasha ya makala. Ndio mtaboma 3 personnes. Moi ça serait kana bala. Oh moi si bena. C'est ça. Zote silié. Moyen. Ba kausé ko likayabu. Ataka nano. Moi ça ko lo babu aspect qui moi c'est si là. Soko la tibila mbana ndao na polele. Na yebi bango. Moi mais sur na fête ezate. Surtout ça. Là. Moi si mo bimbekte de kolala nzala minga koma ko banga banga tanzela gombe. Na kokate photo songa nokie. Ali ko mata mingi train, ali ka taxi te. Même moto ko kakate dépense. Yani ka ba dese seto za na gido ali bende. Chauffeur akata ngone elamba. Ozo to kata muku wa moteur ezole la. Tomate, t'as la pauvreté avancée. Les aratagés m'ont na 500. Ate kufia kitarata kanyi motema po tiki asuka. Vomi ala la tawana na kombi. Ti ba koke ma wakasi yozo 500. Ba kokinga ite. Mama mama. Na moni suma dese seta makanga ngole na. Ko na ngoye.
Oh, t'as musika ya pasta. Maman, moi ni makambo. Avant yo mo remis délivré. Kami ekufa na deliver ba tutu ba ke chauffeur zo kami mutema munene boye. Afandi ka boye. Parce qu'on a chelo nyama po ba zongisa. Na tanja mwanzamba. Oh, comment la boy chauffeur? Maman. Makambo ezatire ça fait fatalité. Yo OK toi. Wanga. Nakende musika. Zwa. Bazangisaka. Bongo ko kende tabi ali kamba famille mutazana hôpital. Asili mai. Yo zwa. Baka mawa. Moi na recevoir je fais sur. Basé sur 500. Ngana ibi. Donc ma pèse un peu monter monsieur bisi monsieur. Na test ko calcule la trajet à 4 heures pas manakoma. Nzera kati. Challenger. Na ça qui fait miliga boy. C'est ça. Na c'est na bungi kisasa ngata na ine na bungi kisasa. Ba kangana nani? Ngabo tana hivi sasa. Mama kuluna liboso yeyo. Ngaso na ko tala yo. Mais faut pas te comme 0 na ko sela mo. Tika boy. Faut mena beta mana ba kuluna libuma ko tonda kena kena souci eloko na tiki. Ona mona ke ratenga jamais. Bona ke na pota kuluna me libuma ko to. Mama ibase kisinga ye libuma tondi. Kole la moga di ko po fufe koma gitia. So da pianga mai. Yo je ko senga mai pianga mai makambeza wa tete sama. Kola na poto hotel ko di kai ko si. Ndamba ba. Langa bangwa de sikia. E bambo ko yo biyaya. Somo e bamboka. Yo j'appelle ko aveugle. Ko kolele ozotu na batuna sala ni pona nginda. Tala zobo. Nasa ni pona nginda. Ko inde briske na lola. Ozotu na mukilo ko yebite. Tamesana mu. C'est ça embelé. Nasa ni pona nginda o. Kapesho sala musala ngondege ninyo. Batiba ba kongote obina sekaka tala komala nyoso bo seli batu makambo ebe makasi ezala nyoso bo pesi ba passer rebelle pouvoir ba mon esprit na bino tout ça ba passer rebelle ba kangi bino esprit ko le akobanga na bino moyen vie eso mona na yo zo kabila batu misusu c'est ça ba biso oyo ko sala na place yondo kendo tambola po nyoko moyen wapi ba mongonela na ngala kendo luka mesa o mani ye direction ba kanga mingi photo fungola yo yaka no front donner ya tribini ya pour tout. Yo saka na vie. Pate ya bino. Mama na boke musika. Nzamba pambo. Somo pasta. Ya tribino ya pour tout. Nazaka bongo na karate. Bazoba. Chama mafanda. Oh, nani pasta mo bimatenga mo na nyoko mak. Il a mis la direction makam na usala. C'est ça. Na makama molimo te na zobela te. So ko bela na pesa mabonza posa la prière. Vinga kongeza pasi partout misale za. Comment on a que chana ba boniko. Fuka wato sambela. Ko pesa ka tala. Pesa nzame na ndenga sengaka. Moyen. Soko sepelo kabela 10 minutes pesa. Mais botika makamba confiance boko lembisa batu nzambe pamba patrie ba passer à lokoso. C'est ça to lembako. Batu ba lembi nzambe liko ba passer à mabe. Makasi. Kolo mukilinde kolo mapamboli. C'est ça. Yo zela offrande ba ko pesa nzamba sala. Ke bana mote yo alula bomengo pa ko a considérer ka batu ba bonga. Fo mote. Bazé belé. Mama na lo bana kolele. Bazé belé. Ke bana mote ya comparaison. Ndenge boyana monika onde ba pesa ka ote. Fo mote. Et comment bon église? Ke bana mote yo yo alubaka. Ok, na tombe le boko pesa ka $100 kuma lipamboli. So mo ka pesa c'est commis. Et ça bino nyonso. Fo mote. Et ça je leur alukaki. Na lo bana makama mike. To tika ko sakana nzambe. Nzambe so ba pambola yo ko pambola. Batei likola mateya na bino wana. Yango bolandisi ba séminaire ebele na place botika batu ba pema bakende ko sa ko sala. C'est ça. Séminaire to ko sala ndeni poto pe bofrande. O to bomba kanda so to presi to ko sala misala to ko kende wapi. C'est ça. O kanyi motema soko lobili kama $50 c'est 30 minutes ba presite c'est que exacté. O bandolo ba makamo makasi anani ana safira ba kufa kina pojong. Po mutalenga mama na ngai na kesa kwamba ngali kelemba na pe. Pourquoi makambo yo? Pourquoi biloko yo yaya? Comment vous tia nzambe na spectacle boy bandimine ba so kemba na passe ya vie. Mateo te ya kae nzambe mo ka toucher na motema pesa c'est la volonté. Bokomi ko ba pesa ko bangisa. Ko kende ko sambela ko mi ko kende na hyper crime. Ah mon kili. Mboke baby. Na body flou. Abania na. OK, les samona ko lenga mama na ngai. Na pesa nini na tika. Ay ay ay. Mo
otia nzambe na place na ye aza donateur ya tout mama nayebi makambo na oloba oyebi bango mpena babeta biso yango pesa nyonso oza nango pourkui biloko oyo obisala mboka esalanga mpasi natalaka nde bonyoko en tout cas boye te sala ndenge batindi oyo atindi yebi ndenge afutaka nzambe so abiapambola yo okoloba te toleka na baprise de koza tokembakemba awa nzambe yango azofungola baporte banani baye bakapashi bango baye bato baye tookende na nzambe okoyeba te ndeko na nga baforsaka te nzambe aza butiki to temisaki komiko ganye konde nzambe aza ndatia yo akopesa ndenge alingi okoki kokreye makambo ezalaka te botya bato panike moto apake na eglise azobanga mama na ngai so nakebi na kokweya nini motu po azala lese makambo eza surtout mpona prise ya bongo babisaka olobi wana nazabisa yo kumolenga mama nangatiaka fo nyonso oyo nandimi nakweya kweya mpe kende otala ba oyo nde osalaki mabe molimo ekangaki bazongi ti okuna bakakompagnon na jeune te kina 8 jours pasta tosuka mpona lelo tosukia na te eza ebele nzambe apambola mpenza bye Capage TV. Capage TV.